Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino juste ba bonga mama Elianiti. La petite bino ba bote, ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bino bande bona. Est-ce que vous allez malin? De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba tela kimi ezali bino pe côté na bino kuna ndenge nini. Bienvenue dans votre émission. Préparons-nous pour le mariage. L'autre sur la makambo est mabala parce que tous en a mariage. Bobi qui m'a mis tout avec mon service de la Providence et aussi votre émission Préparons-nous pour le mariage. Émission la mariage c'est ça émission moi ça va conseil tout sur la de tout et de rien. Mais le na sepeli moi mingi tout sur la pendant que nous sala musala tout sur la sur le mariage, sur le comportement, il y a bande ko ba ya na ba fête c'est on de ko comment to sur la lelo pendant la vie to sur la. Penza makambo est teli bande ko na biso o ba ya ka na ba fête. Ce qui na lobby les autres sont comme bande ko ba na ba fête parce que ba tebele o ba sele ba fête ba benga pe pour na ko se plaindre pour na ko loba mama netu des choses ça ba émission sur le mariage et cause la plus moi malamu oza muta événementiel et cause la plus moi bien o loba pe makambo ce que uti pa na yo vu que oza muta événementiel o sala ka musala yango et cause la plus malamu. Vraiment parce que ba benga ka mingi et mona osa sourd d'oreille na za vraiment ko kipete na zo kipete mais lelo na lobité na me kaka mito sur la moke bande ko ceux qui moto a bengi sur na libala c'est que à considérer yo ceux qui moto a invité yo na fête na c'est qu'à considérer yo ceux qui moto a invité yo na fête cela veut dire que parmi bato o ya considérer yo za la raté donc ya zo yo kaka ndenge wana c'est que na patune o ya considérer ceux qui moto ça fait sur invitation abi que non na zo bala yaka na fête to sepela nazo balisa yaka na fête to sepela mutu wana a kontaka yo parmi bato ya lingaka o ya considéraka pe oyo ye a respectaka. Alors ndeko so ba pesi invitation mariage yebi que no ba pesi invitation que non eza na 22h maman to papa au lieu oya na 22h yo koya na minuit wana oya avant ce qui na minuit te okoya na 1h ce qui na 1h te okoya na 2h. Ceux qui ont 2 heures, on a pu inviter à 3 heures du matin. Les hommes à la montée, les hommes manquent de considération, les hommes manquent de respect. Et là, qu'est-ce qu'on respecte mon temps invité? Et là, qu'est-ce qu'on considère mon temps invité? Moutouana a milliers de personnes. Mais quand même, jour il y a l'ibala naïe, toujours à l'ibala mona naïe, toujours à l'ibala déconaïe, à considérer quand même, à peu sur respect dans la valeur, à peu sur invitation, il y a qu'un mariage. Aujourd'hui, déjà, dans l'air mon tardif, où ils ont quitté côté. Bah, marié, bah, c'est la gata, on va y avoir dans la salle, bah, côté, bah, baza bo betela bango maboko bo betela bango yalele komi ya kopamolama baninga zamba pesinga libala pesinga libaloyo yalele komi ya kopamolama moninga bali sepela ba marié ba sepela ka tango ba jouer na salle tango ba sokota salle ba tali koto ba et sepela ça ba marié et puis ça ba mo esengo et ça la ka bien et ça la kitoko ça la ka goût et ça la ka moi yeye et ça ka moi like wala ba marié ba koma ka déjà na esengo yango na bandeko il faut que ça l'effort ko ça la moi makasi to vanda kana poto. Tant que nous avons la crèche à 7h du matin aux autres. Il faut que nous avons la classe à 16h aux autres. Pour ceux qui vont inviter à fête, respecter. Non, ok, on a plus mon sala, mais quand vous respectez. Wanaki, c'est le quoi mi parler. Ceux qui ne pas inviter à fête, tant que vous avez une fête de Konangai, Koyama Boko Pamba te. Koyama Boko Pamba te yakana mo eloko. Et ça passe les mawa. Au moins, par exemple, on t'a filmé à Tina Maman et tout à l'heure, les fête, tout ça qu'on déballer ma invitation. Et puis, mariage, c'est la salle qui. Tout ça déballer ma cadeau, enveloppe vide. Enveloppe zana et l'autre côté. Enveloppe papa, bazo, c'est la carte na kati. Aux hommes, c'est le bâton, papa. Voilà, on peut faire un cadeau. Mon appel, tu as fait mon longo. On va pas te faire mon longo pour la tiki. Toko. Mais tant enveloppe vide, enveloppe ezana kadote, enveloppe ezana et le côté. Mais ezaka ki batwa mona yo, ou telemaki, ou laki, ou lataki kitoko, ou pesi cadeau, nzo ka cadeau ezate, enveloppe vide. Parce que yo moko muto pesi enveloppe vide, yo muto pesi cadeau te.
Et ça, c'est le ma bête. Et ça, le sonité. Et ça, le ma bête. Tant qu'on a avait un enveloppe à vide. Tant qu'on n'a pas un moto à inviter une fête. Mais le but est d'inviter pour une bon à fête. Non. La moindre chose, cadeau, et ça, la bien. Le lot, il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe. Ceux qui prennent une enveloppe 5 €. Mais non, 5 €, qu'on peut ça pour cadeau à 5 €. 10 €, qu'on peut ça pour cadeau à 10 €. Au lieu de on met les champagne, on met les bellaises, on met les whisky, on met les mailles, on met les nyonso. Mais, on peut ça 5 € en enveloppe, 10 € en enveloppe. Or, c'est pour monnaie. Il va faire service traiteur. Si tu vas traiter, on va faire maman net. Il faut piquer un peu zoyer. Il faut piquer un peu zoyer. Allez, exemple, total, on a le biloko oyo. Bah, invité, on a fête. Fête, on a comme on les brochettes, on les agneaux. Olé tapa, olé pondu, olé makayabu, olé mbisi, olé babife, tale bela biloko. Cadeau 5 €, cadeau 10 €, cadeau 0 centime enveloppe vide. Faut qu'on change par comportement là, ezama la mute ezama be makasi. Voilà de na bana ko babande ko nanga baninga babengi so na fête, na balambi. Voilà. Basali musala kitoko boye, bolie biloko ebele. Okomona pe basani tala ndenge basani surtout bato ba na cadeau te batondisaka basani ndenge osakana te ayenda maboko pamba na cadeau te mais tala ndenge atondisi basani botondisi basani otondisi sani na suka nango ozokende pesa mutu 5 €, na suka nango ozoya na enveloppe ya vide. En tout cas bizaleli wana il faut kotika bandeko, faut ko changer eza malamu te bandeko to banda kolobela ngo boye poso kozo kende fête yo moko banda ko bungisa enveloppe na ndako ozile pe biloko kitoko ya moto ya lelo ya sika. Balambi kaka lelo bolie lelo botala ya lelo ya sika balambi lelo bolie kaka lelo biloko moto baninga bafuti bambongo na bango na ba service traiteur bazoli bino ba service en salle bato ba servir bino bovandi to mona kana poto ata mundele to ko inviter yo ke yaka kolia na a inviter yo o inviter mundele voisin na yo soko za voisin mundele soko inviter yo ya kolia na ndako oyebisa yaka kolia o monde to dira na mboka na biso akoya maboko pamba te akoya na mulangi ya champagne akoya na mulangi ya vin ayeli yo po ayebi ke non moto invité ngai asali ni a dépenser mbongo pona kolamba et puis asali yango par amour siko foto banda koloba boye bien so ba fete za fu ba fungola ba enveloppe pona kotala botala ebela biloko. Voilà ebele ya biloko botala bino moko la providence a longanzala botala la providence a longanza bozo mona ba brochette nazo la kisabino tala nyonso yo basali pona bino ba invité bolia bo se régaler bo se pela botala ba brochette tala brochette tala brochette tala ezo tu mama ya moto tala belé nyonso bato bazo ba mama biloko c'est les belé ba invité balia ba invité basali ni ba se pela ma après ba invité ngo bozo ya kama boko pamba enveloppe 5 €, enveloppe ezana le côté na kati makambo bongo bizaleli wana bandeko fuko tika il faut tika bizaleli wana malamu te to mona kana Congo kuna na sina assistant na ba fête ata mibale na Congo moko na zalaka marraine musu dazaki invité ozako tala ndenge bato bazoya na ba cadeau bino o eza na Congo plus to ba kanzaleza ou bien eza na mboka nini o mituni olobi oyo eza na Congo eza na mboka nini bato baka na ba congélateur ba frigidaire bazola bato bakiti bazola bato bambetu biloko ya ndenge na ndenge bongo biso toza na poto là où coule le miel là où coule le miel pona nini kozanga kopesa ba marié cadeau eza mauvaise foi eza motema mabe. Et voilà bandeko ndenge na bandeko lobana botala ngelongese lembi na musala ilonge lembi déjà na musala donc na sali trop makambo yango to bandeko sola bandeko il faut ko changer bizaleli ya mabe eza malamu te il faut ko changer baninga babengisi bino na fête la moindre chose soko ko yana muke ya kata na 50 €, ata 50 ka ya pamba et ça la ka bien et ko ça la ka bien na moto abengisi ko na fête eza mabe te eza malamu ndenge wana. Bandeko la moindre chose okokende penza magasin osombi elamba sika okomona appelle invité n'invite pas on invité pe mutu pe aye oye pe na mutu na fête pour ne rien donner ozoya na 5 €. Oye na nini enveloppe ya vide okozongisa enveloppe ya vide sans kopesa mo eloko bandeko to bongo la mitema ko to changer et ba comportement mabe.
olongo na kolia okoti na komela biloko boye ata bino moko basaleli bino biloko kitoko boye oyi na fête tala biloko aya bandeko okuti biloko ya boye na fête basaleli bino biloko kitoko boye ata bino moko bandeko na ngai toloba kaka mpo soki toloba te moyen bato bachange eza te moyen bato babongola makanisi to mitema eza te bandeko ata bino moko yo okuti basali bino babiloko kitoko bahonore bino bamarie déjà moninga ata mapesi ya invitation soki ya na considération soki epa aza na amour ya invité yo ki osomi bilamba sika ozwi mpe 2-3 personnes oye na bango surtout bato bamemaka te namemaka mutuka te yango naye na couple oyo bayede ngai ata oza na invitation te na camarade asali bokoti na fête pour ne rien donner bizaleli oyo tozoboya botika bacomportement oyo eza malamu te bandeko botala champagne bino wana bomelimeli champagne nomona champagne bomelimeli champagne melimeli champagne ya mpo kolinga olingo kende mpe emporte eza te bopesaka ya komemako nauti mosika nazalaka na lille nauti mosika nazalaka na lille pour la route bolie balesi bino bamelisi bino nauti mosika nazalaka na bordeaux touti belgique bopesa biso tomema mais yo cadeau eza te oye maboko polele maboko pamba ce n'est pas gentil moto agate bino na ya komela boye na ya komela boye bagate bino modele oyo kolia traiteur ya malonga komela modele oyo motindo oyo vraiment bino wana na suka ata cadeau ata eloko te pesaka 5 € ta mosusu mpe enveloppe à vide non babizaleli wana il faut kochanger yango nazolakisa boye mpo na kolobaki bandeko botala ndenge nini baninga basalaka badepense ndenge nini baninga basalaka badepense soki bainvite bino un petit cadeau ezalaka bien faut kopesanaka bacadeau eza important faut kopesanaka bacadeau bandeko eza important et voilà nasepelaki nasala video oyo na kati ya mosala en plein mariage mpona koyebisa bino nayebisa bino kenga bavideo mingi naseka ezalaka na basignification yango voilà nasepelaki nasala mpenza video oyo en plein mariage po koleleleki mingi bandeko mingi baleli bapesi barapport en tout cas naza na 15 ans d'expérience ya mosala oyo c'est vrai ke en tout cas ezalaka mpasi cadeau toyebi ke kokaba bapesango na motu nyonso te po kosala effort so moninga abengi so na fete na ye yaka na mwa cadeau esalaka bien minimum otyeli moto ata 100 € na enveloppe ekosaleka bien 50 € ekosalaka bien parce que olie te mama papa omelite whisky po omelite papa olia po olia kitoko ti komela po omeli kitoko ti tala champagne ndenge etondi papi olia kitoko omeli kitoko bongo na suka nango cadeau eza te non bobongisaka cadeau mpona kopesaka bato bainvité bino eza important. Voilà, merci beaucoup. On a dit qu'on a posé yango wana. La fin vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bato ba bing sabino na ba fête ba ko on peut se cadeau te ba ko baté tango ki na fête oki osumi la basika osali coiffure sika osali manzaka sika olemi na fête oyo nga fona lata na le kabatu nyonso coiffure na nga fele kabatu nyonso manzaka na nga pour ne rien donner à la fin et pour respecter dans nos RT ba bing sabino na fête na 20h ou na minuit ba bing na 22h ou na 3h du matin bizaleli wana bandeko na nga to s'intégrer bizaleli wana ici là pona lelo asukisi wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Mungu anubariki. Natanzam kabisa kumuna. Zamba nipeshini bana de bonso. Ba gros bisous. J'espère que vous me comprenez. Pour comprendre là, très bien. On est là qui message na biso ya mkola lelo. Nabino ba invité. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye.